Quand les bons va sur YouTube, combien de jours? 5 jours, 6 jours, une semaine, je ne sais pas combien de jours. Nala qui n'a la moutou, ne micro to qui peut to salaté, confinement, mais ça ne sont bien été. N'a pas de boy, n'a la mkamona qui voice. N'a chargé téléphone, n'a pas eu que c'est ma voice. Il y a un erreur qui a la bémission à Tchangabon, aïe, que c'est ma voice, et puis, botko ça ma camo, botcha ma voice, que non, au triqué, au zuba, au chapeau, ça, vous savez, au chanyoso. N'a vendu n'a to sola, non, te maman, n'a pas eu. Voice mo yilingai alo ya bibishi kande benga ya wana ya bibishi pekisa intel na pena sola ne bien la fille tande zaboye soki kombono na ex na yo ezonga sur YouTube ezapona la fille intel non ki voice na ko lamuka na ko zo voice soki lelo yo na ex no bozo sur actualité ba finga na ba YouTube yeba ke ezapona intel pona Janine. Oh, nazo c'est le plus na la muki. Oh voici. Demain numéro de la registrate pour l'équipe paqueté. Pour na yebiete. Na oki voice na ye. Avant na comprendre que on bien te pesa ngakanda. Bona na ba émission ne bien ozolo ba. Et pesa ngakanda. Oh ils a menace toni na. Na sa ile voice na oh maman. Pona nini bini bolingo tika ngate makabule so bochaka komona ngana bien. So na so na bino so bien. Ta mo finga na kafu bochanga na mutuna ngate. Te? Oh, nazana bino so bien. Donc comme nazana bino so bien so bo swani, faut boye pas un rapport. So bo bebani comme nazana bino bien, bo so na sauter na vie. Makambu na bino, wana voice na répondre la fille. Maman, ouais, le téléphone a rose non, tu as voice, voice. La fille c'est une sorcière. En vrai, toi t'es une sorcière. Ngana yebiota. Ngabi oh. Soki ngana ex na ngato zongi na YouTube lisusu. Est-ce que place mo fingani? Ngana ex na ngato za. Toza laki. Est-ce que soki Janine na c'est le voice sa fille yo. Ngana tindi. Est-ce que ngana yebi maman? Moi na mobile ba ta va tranquille na vie dans sa vie na ye. Ngana va dans sa vie nanga. Pourquoi bolingi bozo sa biso son actualité? Bo que c'est comme bandi eh. Bona nanga bien. Na lo bangana komba li passa nanga ocho kufala janvier. Na komba ba nanga. Est-ce que nga place bo swani ngala ex na est-ce que ngala ex na biso to tindi bo swana? Biso to tindi bo swana. Biso te. Comment makambu na bino bolali bolamuki bosa makambu na boswani kuna oya ko tchanga bolingo bozongi sa biso na actualité ngala mona mobali ya bato. Pourquoi? Na ebisi bongabi soki za menace ona zo sanga menace comment ozo gangela nga toninga nini botika biso tranquille botika mona mobali ya bato tranquille botika nga tranquille botika biso tranquille ezani na mu. Na expliqué la fille bon la voice. Non, tu l'as no voice. Na silika makasi ngabi bo swani kuna na Janine kuna. Bozo rotia ko mona na ex bato. Moi mbala bato va tranquille. Nini na biso. Bolata ngai na mkongo ye botika ko s'il vous plaît. Na lobela ye ayo répondre na ba voice ya bibi chité. Yo comprendre ma bé. Na lobi na sens moi na te na lobi na sens que non. Pona signalo que non. Peki c'est parce que alors linga zong sa voice ya kala oh kombo na yo na ex na yo za na kati kombo na ex na yo za na kati siko yeba voice na linga oh ya siko yo en vrai c'était eza neni ndeba osama mama wa site na bango ba soki ba site na bango o bazo swana ka bango nyonso bango tout ba mamulu ba tendresse na pesi ba moto bango nyonso la fille pe asola soki bien na mamu. Parce que tout ça, mon tour de la relation avec maman. Bon, moi, tu as tout dans le pourquoi. D'abord, sur la fille, sur ce qui n'est pas à maman. A bien, sur ce qui est dans la voice, non, autant à Pirio, à Bangui. Péki ça, et ça pour l'intel. Ce qui voice, d'accord, bien, tu peux comprendre quand même, pour partager ma vidéo. Parce que, expliquez-moi, Instagram va bloquer Instagram. Ce qui est ex, sur YouTube, et ça pour
La fille, ya bibi, je comprends bien. T'es pour la sligue qui va mettre un peu. Maman, n'a pas la mouki boy. N'a pas côté boy, na osonga. N'a pas côté boy discuter. So, ngana ex na ngato yoko sa ni na makamba bino. Bola na nga très bien. Biso to yoko sa ni na makambu na bino bo swana. Botika est tranquille, botika nga tranquille. Ndako répondre nga te bibishi, eza bongo to comprendre nga mabe, eza que non. Ceux qui me rejoignent sur YouTube, parce que voyez, si moi, je vais partager, comme on a ex, nous en kati. Alors, petit, ça y est, ils ont bien été pour n'abi, nous bien bon, ils ont des bons, oh, ils ont des boyés. Nous habitons sur bon, on a bien, au son, on a gang, il est ma cassi. Naza, la moi, c'est, abîme, c'est ma voice, point dans ce bomba. Bon, ça m'a pour naïe. Nabiso bon, on a bien, on a gang, au son, à ma cassi. Biso to yima ndebo osona to ebité te mutu na makote mo ambala batu botika ngako aza vina ngapenda na vinanga oteza bon na talaka bête que je suis na PC kuna conseil na bien botika bagé watande bo finga na ba YouTube c'est pas bien na PC autre exemple ngabi talanga na yasa que ça ba na ba beauté na person beauté pas mes atinga là haut. Tanga yasa les gars finissent l'émission. Est-ce que na répondre à une émission? Au moins tant que na répondre qui était. Est-ce qu'ils ont eu sur deuxième tour à cette émission? Ils ont le sauté. Alors yo pe maman ko répondre sauté makambo esida. Na benga buti ko finga na ba YouTube totel bo finga na ba site na bino tout ça. Buti na benga pe mamu ba ko pe la sola mamu. Maman ti ko finga yo pe ti ko finga mamu. Je vous jure ba na ba kufa. Nzambe na nga témoin li passe na nga la mkalianga na buto lelo na pesi moi moi ça la conseil botika mambo eza bien te ko répondre te so li mambo esi la ko répondre tika na okimia ko répondre ate bo partager vidéo bo tia ba ke bo partager ngo parce que ba bloquer nga na Instagram na expliquer ki muna zaka li passe na nga ko fina janvier 2020 bona desika mambo buti na soina la fille na pesi conseil et pas nanga achenga na ex nanga to sambwa na YouTube lisous ake pas copine na mo soise de guerre qui je salue des gros bisous maman des garçons copine nanga za na kin braza kin ake pas na ekuna a changer maloba sali double face de biso bona na bima na loba ngazo gérer na koma bana na koma il passe là ake pas la fille et pas copine nanga soise. Oh, na ocho gange na BBC kuna na ABC que non bino mi balé kate bozo sambwa na YouTube kate yo na swaz bo sambwa na YouTube yo na BBC bo sambwa na YouTube kuna ocho benga BBC na lobelie boy yaya national la fin na PC conseil bien et sili na benyo songa moi c'est bateau na pesi osonga na bengo osonga lobina te ya bibi eza bongo takosi yo ngaka na ebise ke non nako ebisa yo sotiki mamu te ndeko no bunza mamu boze bere 10 personnes oko bunza mlinga boza 10 pourquoi nako bisa ba voice nengo finga c'est nani batu na yo ba proche na yo bomoni na bengo songa ba izane bongo OK botika na lingi problème te botika makambo 2020 année ma beto kufeli ba tebe na pesi moi c'est bato jani conseil essaye na ngo eleki na ngo abenga na ba aselenga voice ba 9h30 yé la fille la chroniqueuse na obenga osonga na ba 12h bika ya moto za waza linte na so na osonga esili mambo esili makambo sili tonta ba commentaire ce côté pona yo bosana na kolobate na vanda bona butu na moni copine nga soise de gars comme nga son message ba preuve ezali abi c'est ba preuve masa nga soise de guerre a comme nga BBC a pekisa susu Janine ah ngabi oh asalini pekisa Janine ngapi osoazi Janine asali nini ngapi pona pekisa muntu likambo il faut na ibaka quand même que non asali yo nini la chroniqueuse soko za aline soko batuma za aline batalanga talanga bien
J'irai aux abanat. Aux abanat. So makambo na bana kose yo j'irai. Taka na ocha bana nganje. Na wala msana tomwa lipasa na ngai la mkai bouger ce que vandi. So ngana kose makambo. Ngana yebiote, ngana ochoka na ochoka ni na yebiote. Ozando ki na vi na ngato nini. Obana ko critique ko finga lipasa na ba diamant. O tiki te bangoya sa. Au côté, au final, on a les sous. Oh, ça dit 3 fois. Il y en a qui trop, c'est trop. Bon, on a bien. Oh, des guerres, oh, bibi ça pexe au son à ça ni. Oh, ça semble n'engeni. Oh, et puis non, fille ta autre comme là, oh, et puis au tu reçois la fille. Na, comment on écoute bimi. Comment on est bimi na ngota comme on était pour la foulio. En vrai, na foulio. Truc genre au solo na fiwa na la chroniqueuse a ebiso agacho lobelo te que non que ngala to so na ba YouTube na ba page ngala bona ngala kombo la ngai alobi no bongo ngabita et pas na ngai alobi na ngai que non ngai na ex na nga ndete rosambo to so na fête na YouTube donc et pas na yo ki a yo te tozo kosa ngai yo kote ozo kosa yo zakaboye bana nyoso no ukamana ba ngala linga ba kinyoso mama nazana motema malamu bola nanga bien poli kamona baki faut quand même na lo bapo et ça parce que oh yo comme grave na bo liwa na mtunanga c'est là na kuna kenu musika tezira bande kolanga copine ngana yelanga mabe tension wana WhatsApp na WhatsApp ngabi ta ko ngena bote soit na camarade na zali kino na mwana ota ngabi akosi yo epa na nga lobi ngana ex na nga tozo na actualité ota okosi epa na nga lobi keno ayebi so keno ngana tozo na ngana ye na la copine nga tozo na YouTube parce nzoka banga ki ba voice ya osonga bona na nga bien na bibo ete swazi so ana nga bien kuganga te okote na bana yo musana ya mala ko defendre ba okote na bana to bandi ko so na copine nga ya dega ba bandi ko finga na ba finga nga tina lipasa na nga ngabi okay to so abiso mbale muto akota te to koyo na tika te na ba shoka lipasa na nga achokufa na tika te ba bandi ko finga na ba finga tina lipasa na nga to bandi discussion na WhatsApp. La fille, bota niveau ça mutema be yo ozandoki. Oza karaba la sorcière. T'es une fille méchante, yo o touché nzamba mapasa, o kuta, tout na bisa ouais, mapasa. Yo nzamba mapasa, loba biso mto lukiyo. Loba nga na kosela makambo, loba nga na lukiyo. Soki ezanga te. La fille, la chroniqueuse, o kuta na nzambe ya mapasa. Mwana mwasi oyo na bandi ko fela kopina ayoki botale muto aye pa na 9h30 passe un rapport gentiment to soli kutu bien yaya merci bisous to kabwa ine bien nzoka elle on so na kopina nga na WhatsApp na privé kopina nga tin out de la bango ayoki akuna kendo ba oswana kana kota mama asoma makamba na ye osoma makamba na yebi ota ya nono ba diamant osomba ya Sandralina osomba ya Swaz osomba ngana yebi ote na yebi na sala yo ni mama ozando ki avina ngatoni yo okutana bola nanga bien to bano so na copine nanga so copine na to so na out of voice atindeli bango na ebisa bino la fille comment elle est méchante a bossé quand on peut ça rapport na ba 9h era yo ka Swaz kuna na bibi sa ba so na ba WhatsApp mama moi moi c'est là na WhatsApp yo na benga ko place ko pardon te na kena wapi yo ouais le côté use le côté na kena wapi na benga ko leti yaya na pas conseil normal use a fini azonga balinga bazala to benga to tula yaya qu'est-ce qui se passe quand ndo yake pas na kimonter à malam ya kapituna ya boso na ya Swaz pourquoi yaya na ngana makamba sabino na ocha bana nganje bo partager nga vidéo ocha ba ker bocha ba j'ai pas ba bloquer nzambe na nga témoin bana nga na zanga bona buto lelo li passe na nga la muka
Gars, si je ne sais pas ça, et ça l'a ma vie. Moi, so, azongeli ko finga ngala ma voice na oyebisa bino, boyebisa cha ma voice. O le ke mission so lela. O lela pour ni. Expliquer ma vérité. Yaya. Abandi ko finga ngai na WhatsApp. Ah, na ben copine ngai. Ah, des gars, nzoka tito so na boy na WhatsApp. Yo zo partager. T'es mal la copine n'a pas soigné tito bongisi. Vous avez soigné comment les bongisi. Copine n'a regretté bien. Il y a des qui montent la tine qui n'angaï, qui n'angaï. Le monde ici quoi. N'a pas soigné na biso sur kabisa. Je t'assure qu'on nous partager. T'as ne pas mon fing n'angaï na ba WhatsApp. Abo c'est qui n'a soigné qui toko na tongo. Azongeli ko fing n'anga. On a lo baba n'anga la zanga na buta lelo. Moula ne sort bien. Non, cette fois-ci trop, c'est trop. Nasala moi, nasala yo nini. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so, ya Elengi Yakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.